Bandeko ba bolingo bana Congo na tombe bino boye malamu sur K Express TV. Vraiment bisika bozali nzamba mona bino comme mesang biso banda na ko saluer en tout cas na pesi bino. Bonjour, salut les amis bisika bozali en tout cas Rafiki yango abari ya mbote zeno za zing na bandeko ba Congo en tout cas lo sako la bandeko bangala malukai muchiku swa bia buni na bandeko baluba. Vraiment nzamba mona bino shalom et régner surtout dans mboka na biso na RDC. En tout cas la paix c'est un don précieux. Nous avons besoin de la paix na mboka na biso. Nzambe na sala biso ngolu la paix offre un refuge dans un monde souvent agité comme na RDC na Est. Shalom ya nzambe et régner. Et puis ce réseau dépend quand na biso bandeko toluka kimia na milieu tozali toluka kimia na milieu ya musala toluka kimia na ba famille na biso. Ce réseau dépend na biso en tout cas pour rechercher la paix et nzambe akopambola biso. Vraiment merci beaucoup bisika bozali. Olo be na tina la vitamine D. Vitamine D ezali nini? Vitamine D en réalité ezali hormone. Hormone wana nde yango ezo aider fonctionnement ya organe na biso. Vitamine D ezo jouer rôle moko vraiment essentiel pour na entrer pe na sortir ba calcium. Yango nde ezo aider bon fonctionnement ya ba cellule na biso ya nzoto. Eza ko aider pe solidité osseuse na biso mikwa na so foza la makasi et puis ba nerf na biso fonctionner malamu. Toza vraiment na besoin ya vitamine D na ba nzoto na biso. En tout cas, vitamine D, toza lango besoin, ils ont joué ba rôle moko très important la banjoto na biso, et ça vraiment essentiel pour la banjoto na biso. Et là, on est comme la biso, surtout dans la suffisance, il y a vitamine D na banjoto. En tout cas, suffisance, il y a vitamine D na banjoto na biso, et ça la qualité de vivre. Pour vivre bien, tout dans la casse, tout dans la bien, la vie, et donc dépend de la vitamine D, 4 na banjoto na biso. C'est suffisant. Ils ont payé sa biso vie, et puis ce qui vitamine est suffisant na banjoto na biso. Au moins, la kémie thème na biso, ils ont fonctionné mieux. Pour la suffisance de vitamine D. Et puis, ils ont réduit le risque, il y a des maladies, le cancer, si vous avez assez de vitamines dans vitamine D, cancer, chance aux cancer est comme rétréci, est comme moindre. Pour la nini, suffisance de vitamine D, ils ont protégé. Et puis, si vous avez assez de vitamine D dans Njoto, et pour empêcher l'infection, et là, on a Njoto, ils ont joué un rôle bien, pour résister même à la COVID-19. Oui, tout le monde a boule l'équipe. Si vous avez la suffisance de vitamine D, et ça passe pour les malades qui ont la COVID. Il y a un seigneur qui a dit que tout le monde a toujours la vitamine D, il y a coca, na 4 dans notre habitation. Et là, on est comme la habitation, tout a insuffisance de vitamine D. Donc, on expérimenter et là, on va bengi une sarcopénie. Sarcopénie est alinée bandeko. Sarcopénie est alinée dans une diminution et il y a volume, il y a masse, il y a muscle na biso et comme les biso suite il y a insuffisance, il y a vitamine D, il y a une sarcopénie. Et c'est surtout éviter sarcopénie. To yeba kolia ba biloko pe to ba kosimela ba supplément oyo ko sungake et boost vitamine D na biso la assez na nzoto pour éviter ba phénomène yo na lobi ya sarcopénie. En tout cas, tant mutu azala ba déficience ya vitamine D. To ko mona ngo pona nini? To ko mona ngo mutu ngo koma na ba faiblesse. Faiblesse c'est cause assuite na ba musculation na ye. Faiblesse na musculaire pour apparaître et puis tout le monde a mutu azana insuffisance ya vitamine D. Alors comme la difficulté ya ko telema, puis comme la difficulté ya ko vanda. Vraiment ba phénomène wa to mona ngo mingi na bato baza plus âgé. Vraiment bato baza plus âgé baza na ba risque belé ya cause na insuffisance ya vitamine D. Et puis surtout basi pe baza na ba problème na mingi ya cause na insuffisance ya vitamine D. Puis bato bazana ba peau aux ali foncé et puis bato bazana ba poids et ba surpoids et puis bazana ba obèse et ça la raqué mutu a commis la carence ya vitamine D. Normalement na nzoto a mutu et sengeli mutu a consommé 600 unités internationales par jour ya vitamine D. Pour la joie vitamine D na nzoto et sengeli na biso to consommer ba produits ezali ba produits animaux pour lia misuni.
pas d'une manière exagérée, mais nous avons besoin de misuni na nzoto, nde yango epoisaka biso ba vitamine D o ba bengi vitamine D3. Et utaka na misuni, et utaka na ba poisson gras, et puis na ba huile ba poisson, ba poisson lokola bâton, lokola ba saumon, ezaka vraiment gras, et puis même sardine pe na huile nango, et puis ça rappelle vitamine D. Ba biloko pe lokola ba fromage, na ba maki. En tout cas, comme il y a en grande quantité, en faible quantité, si on a une quantité modérée et qu'on a assez de vitamine D3, on a besoin de fromage, de maki, pas d'une manière exagérée. Car la maki, il y a 25 unités internationales par jour, autre donc, si on a maki, on a déjà 25 unités, il y a vitamine D. Yango on a recommandé souvent dans tout déjeuner quand on déjeuner au sali moi des makina autant on sait des makina plutôt déjà 50 unités et puis bah unité aussi on a besoin d'un jour on a besoin au moins il y a 600 unités so on les sous bas poisson on les moins viande on les bas bloc au bas fromage au moins la que sungayo par jour au kokisa 600 unités na yo il y a vitamine D où ils ont recommandé. Donc, pour nous assurer la vitamine D, on peut la paix, ba matite, le ba légumes. À partir de légumes P, on peut vitamine D et qu'on peut toujours dans d'autres noms. Et ça, la vitamine D, il y a vitamine D2. Ou alors, on va partir de légumes D dans le lobby. On va partir de champignons, de maïebo. Si on lit de maïebo, il y a vitamine D dans 4, on a besoin. Et puis, on a levure, vitamine D. D et appelle la 4. D nombre D et appelle la 4. Vraiment, tout est pour nous abilo pas malamu ou eko sunga biso pour nous booster ba vitamine D dans notre pour nous a besoin de vitamine D dans banjoto na biso. Vraiment, ce qu'on joue vitamine D à partir de bloc arolia, ko bossa na tena ba temps lokola na ba été. Na biso to na ba poto me bata ba Afrique baza bien pour tout le temps baza na climat na bango kitoko vitamine D sur ya malamu ni manière naturelle to kozwa na soleil donc otambola na makoto otambola libanda nde na ko conseiller bande ko na vidéo ya marche quotidienne to mona que to ozwa pe vitamine D à partir ya soleil donc nature ya nzambe eza vraiment important na biso to tambola na nature pour to bénéficier pe susu na vitamine D o epesa mene biso naturellement na soleil est vraiment important na tanga été ndeko sala effort tous les jours du makalibanda atala tanga hiver moi moi muke pe bi makaso za na makasi ndeko sala effort o bi malibanda o tambola moi muke o ko absorber pe vitamine D à partir ya nature à partir ya soleil et ça c'est important en tout cas bandeko to sala vraiment attention dans ozo mona ba symptômes lokola ba fatigue ezoyela yo ba mikuwa na yo et la faible musculation des alliés faibles, on va discuter à côté les mains, on va discuter même à soulever objet les alliés lourds. Là on va sur tombe à bloc à piloter, on va discuter tant sur hôtel, on va croiter faut faire d'abandonner. Et ça déjà des symptômes, ils ont tali ça na ok, on a insuffisance de vitamine D. Tout ça l'attention, pour remédier la situation là, surtout nous dans la vie à malamu, surtout limiter malamu fonctionner bien, surtout nous pour bannir risque à cancer, la banjo ton abisso, to lingi pour éviter ba infection, la banjo ton abisso pour éviter même ba COVID-19. La banjo ton abisso, to za la sûr que tout ça na assez, il y a vitamine D na banjo ton abisso. Bande kolanga na za toujours pour conseiller bino bo mona ba minganga na bino tango moni ba symptômes on atangi awa mona monganga na recourir na monganga yenda ko salo ba examen akoba repeso ba précision o esengeli lo lengeni o sengeli ko mela vitamine na ba supplément soko za la besoin ya vitamine ba supplément o ba dinsu tamsu alimentation na eza moins faible azo recourir na ba fruité azo recourir na ba biloko to tangi awa te aza vraiment na besoin à bakisa vitamine na nzoto na on peut recourir na ba comprimé na kotela bino ba lien toujours comme d'habitude ya Amazon na se soko za besoin ko somba ba vitamine D na yo on recourir pe na Amazon on recommande à partir ndako ekoyela yo vraiment ekosunga yo toujours malamu bande kwa tout cas tout ça la tension de na lobaki trois piliers à santé na biso na lobaki nutrition o na lobaki ba exercice physique pe na sommeil tout là ka bien peut to contrôler ba vitamine na nzoto na faire la suffisant pour to vivre malamu na santé malamu en tout cas bande ko le on a bino timing té j'espère que vous comprendre ils sont na ki na mona mokona lelo
Bo veillez vraiment dans la santé na bino et dans la malamu. Bisika bozali na lobi nzambe apambola bino. Donc continuez la ba vitamine prochainement la royaume sur série ba vitamine. Bisika bozali, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse que Express TV. On se revoit dans un prochain numéro. Je vous dis au revoir, je vous aime. Bye.